mama Congo ozo mona na réseaux sociaux eza yango te ngana mona mobali azo ko ridiculiser ye mais yazo mona yango te parce que yazo mona question il faut kaka a continuer na Xavier wana ye pona ye Xavier wana lingi ye auta ki kuna ma filma kite mais Xavier wana ngana moni ba coupure na ye. Moi, ce sont les coupures de ce monsieur qui m'a poussé à faire ce live. Parce qu'il n'est même pas respectueux. Donc, c'est-à-dire que Aza poli, Azo respecté Taïete. Comment vous qu'on fait espérer que Azo et la Xavier a continué? À un moment, quand elle fait ses conneries, il faut la laisser seule. Il faut la laisser apporter quoi na iye moko. Bon lingate na banda kuna bino et moi je vous dis au moins na vie so mto sa mabe. Bino bato tout boza na maseke boaka na ba réseaux sociaux na ba faux compte, boaka otia ba live na bino pour encourager bato. Boye bake bana bo futa ngona ba famille na bino, una ba vie na bino, una banda una ba koko na bino. Boye bakango. Un moment so mone lo pe na réseaux sociaux fandi na yo. Et puis boza na bato misusu boye bake, bango ba vie esi beba. Bayaka po ba mema batu. Pour mon tout ce cas n'a rien à perdre dans sa vie. Et qu'on dérange dès que yo po kima. Bande koton tozo kola. Toza na copine mon copine wana nda kuna bango yaki na ngo liberté. Maman bango azakine muta mutu. Maman bango bande ko accepter. Moni ba maman oyo na habité soka azaki na autorité parentale soki nini azako ndimane do boko kima bino ndako boye ko fanda boye ko lala pa na e aluka ba parents na bino te abenga te. Copine ona zaki copine moko donc tela. Sikoyo soki do yesko kama za bongo abando forcer biso pe okima ndako. Donc pour aki mazaungo ki maye mon côté au mona ko ya abandiko et puis bazana do langage ba ebo loba au mona yoku to sano bien pa na bino eloko ki ma piate ko ki mo to ndo ki mandeni ni parce que aime tout bo memani e boke Paris bo wana no pe na mbongo te boke tambola to fa na banlieue boke tambola na Paris sko RLeki yo ebi ke soko zongi yo bo beta yo obandi ko bata makozonga ozomona ozotuna bandeko no mama sa kochi mama zali mami elle est fâchée to ka bandeko bazongi si mami aza fâchée ozomona ndenge okendo sonete yesko pa na bango liberté o toke na biso na ndako alors que vome kutu ofanda liboso wana ba monoke mama yebi koza liboso wana yako bano toke pa na biso pokuna mama na bango benga mama na binote pa lo bakoza kuna donc puis okela la pa na bango o memi susu mitifi makasi po o li susu na ndaku te donc mawato tozaki na ba copine na bongo parce que yeza nango pa na bango eza nango liberté mais pas na bino liberté zate tozasu na bato bongo na ba réseaux sociaux o bango si ba baby ça ba bi ko rattraper te ba biso to tengama na vie mais to se rattrapaka o to sala na réseaux sociaux za auto vivate mais to linga pe ko na mabe na réseaux sociaux te. Mais bino boke kwa courage moi la moi soyo et pas tata ou azana est bisexuel. Ngana comprendre ce qui muto a présenté qui ye Bobby kaza fille ma be te fille wana ayebine ke garçon oyo alala kamibali alala kabasi aluka kana e bandumba copine mususu aza bongo tambo sala ki copinage na bino il faut boyebaka donc na copinage boza bosangana na bato ba uta déjà na kindumba o ba uta na nini siko faut koyeba soko moni copine na bongo a présenter mobile il faut tout na mobile ngoyo na ebo ande nini boyeba ninde nini asala kanini tambo ke kuna comment na tata o ba façon zo matana ba live Pandora eloko zo luka penza ya ngojo na bana na yo que tato penda koko ya mutu aza bi mutu amata ba live boy okoko tikele pe bana na yo na ebité Pandora en tout cas merci deux personnes ngana kenanga soko continuer relation we yo soko ko tinga maye yo kaka mais bonjour Mama Congo. Bonjour Mama Congo. Bonjour maman. Nabi Mama Congo li solo esa boye copine apesaka Pandora mobali ye moko bandeko bimana Xavier limbele ya Xavier copine wana atekaka Xavier ye moko na mobali ya Xavier Liliane wana mobali ya Xavier mwasi ya Xavier basala ba rapport sexuel na bango mais en fait Liliane pe azana mobali na ye azana mobali ne atekaka sikoyo Xavier et pas ya ba fille yango atekela Xavier na Delgado
Tango tekeli Xavier Delgado wana la fille à question azana se. Delgado a kendate. Après ça Delgado $200 il y a transport Delgado a kendate. Et fait que Delgado a monakaye makambuti nate. Ayaka la fille à question baswana na Pandora. Baswana na Pandora basalara badeka TikTok ezalaka ekenda rando efinga Pandora fingai. Après ça Pandora mobile oyo pona vengeance. Apesa ya bolingo te bakende basakana na Pandora basakana na Pandora ndela Pandora ke kuna Pandora tombe amoureuse ya Xavier mais normal akende pona koza amoureuse te akenda ki pasa akendaka pona limbele mais akendaka pona na limbele pe na vengeance moninga apesaka ka Pandora bobal oyo apesaka na bolingo solo te apesaka na vengeance po Pandora finga kai afinga papa ya bana na ye ya papa ya mwana na ye bafinga ndeka barando ezala na TikTok nde bayebana na Pandora nde lak bayebana na Pandora kutana bisa fait que tellement Delgado wana akendaka na ye kopu wana te nda elobi te ngai ina laksana nga Pandora ndenge Pandora finga kangai nazozongisela Pandora masumo Pandora finga kangai nga nazozongisela ngo Pandora ayebi nga na TikTok te afinga papa ya mwana na nga ndele afinga papa ya mwana ne apesi ye Xavier l'air Pandora ke kuna asepeli na Xavier en fait Xavier asepeli na Pandora te l'air bake bakouche na Pandora Xavier azongeli Liliane ote na sepeli na ete aza ba qualité ya basi na zolinga te ngala lingi Delgado wana pali kamto olanda juste ngala lingi Delgado parce que Delgado Xavier alanda ti Delgado place azala ayati Paris mais Delgado l'air Xavier commis Paris a bloqué Xavier. En fait, là, Xavier a pendant qu'on a publié Xavier, Delgado pe et salié Zoua. Delgado scope comme qu'on s'épelle là, Xavier yango. Delgado a débloqué Xavier. Ba pesa ki Xavier oyo ba pesa ki Pandora pona bolingo te mama Congo. Pandora za camarade na li solo ndenge bandi nga lobetelo li solo na yebi makamu ndenge bandi pona bolingo te pona vengeance mais tellement camarade toza camarade to solo la camarade Pandora lingi ka mobali na ye to sala nini te aoya ko humilier yebiso nyonso tout olembi en fait na côté la Pandora mobali moko oya ka ko humilier ye aoya ko humilier ye tika ye alingi te eza nango bolingo ya solo te eza bolingo ya vengeance camarade na biso de Pandora atika po muto apesa ki Pandora eza po na vengeance eza po na bolingo ta kabeli ye Pandora eza na mwasi te na mobali te nani Xavier aza abimaka na basi abimaka na mibali musala ne yango wana mais en fait asepeli na Pandora te azosepela ka na Delgado mobali oyo alingi yo mama Congo oyo alingi yo asepeli na omata live te pa loba mabe na yo ata bazo tuna ye aomata live te mais Xavier soki amati live aoloba mabe ya Pandora en fait place wana Pandora ye moko aoloba ke Xavier alingi ye place wana ezotouble biso soka ye makampo Pandora akendaki kuna vendredi mutu moko ayebaki te kaka Xavier wana mutu aye nango na live nde kaka mutu aye nango na live aye kofinga lisusu Pandora aye kofinga Pandora oza na problème. Au moins que tant tolo boza na problème de comment si oza na problème yo moko ebisinga ko zala kuna o filma kité mais quand mobala ngo ozala kuna ayeko ebisa batu oui quand mobala ngo mutaye ko matana live ye mutaye ko finga lobike a se servoir na Pandora baza na rien à dire Pandora baza ka pona sexe eza pa ka pona sexe Pandora soka ye kuna kara sexe mobali mutaza mobali mabe mutaza mobali mabe Xavier sko Pandora famille yebela ami yebela eloko nini osala bana na yo makamu nini osala mobali alingi yo siko ma belle oui camarade oyo a se venger ki na Pandora apesa ye Xavier wana parce que Pandora finga mobali na ye je veux bien par vengeance siko muta finga mobali no kasi yo po fingi ye kaka imagine ngo tinda ki moninga kuna ke soki neti malade ou eloko ou problème engo suka ndeni ba na kotinda moninga na mobali mboko pesa moninga mobali moko boy siko nga pona nga mama Congo vengeance o camarade aloba Liliane mutaza mabe vengeance o camarade aloba lobango mabe
oyebi te eloko nini Pandora mpo na biso il faut to protéger Pandora a continuer suki okende kuna te eloko nini basolola Xavier na camarade eloko nini basolola toyebi te mpo camarade Xavier na Liliane baza bacamarade intime babimaka mpe bamwasi na mobali babimaka sikoyo ye moko mpe mwasi na mobali yango babimaka oui. na Liliane yango na Delgado bapesu baninga oui Liliane na Delgado baza baninga mais Xavier na Liliane baza mwasi na mobali babimaka oyebi balimbelo ye mosu Liliane wana ye momeka apesa Xavier yango donc baza bango libertinage quoi en fait ba Liliane tolo ba vérité na ba Delgado ba uta na ba tiel c'est normal ba uta ba tiel ba uta ba sala ki tiel na kini basala ba tiel pona bango ko bimana mobali moko ko kaba isa nango problème te omona oya bimina o mais Liliane Pandora nde fa bimana kati wana oui siko Pandora nde mutu fa bimana kati wana parce que Liliane nde mutu amemi Xavier nde pa mobali ya Liliane babetaka ne limbela Xavier pe ayebi Liliane azalaka na mobali na ye soka ayoki posa abengi Liliane ke azala mutu te ayoki posa abengi Liliane to atuli na wenze ya bitula abengi Liliane yaka na ofuto mbongo Liliane pa kei Xavier futi ye mbongo afuti ye mbongo en même temps Liliane pa tekaka Xavier sikoyo ye kosala mabe ye kotekela Xavier pa Pandora bolingo ekangi ye bongo Pandora sika nyonso baninga bazoleka yakanga melisu nini kasi akangami po Pandora asepeli ne na Xavier asepeli na Xavier mama Congo asepeli na Xavier il fallait leka na ye atika na ye mais asepeli na Xavier akangami mais Xavier za na ye mobali moso bapesi okopi mama Congo kende zombongo na yo manaka na yo esili bosana loba bengo deuxième tour abengo troisième tour a mobali ya bongo bambongo yango mpe bazwaka eza mpe ba 200 euros 300 euros na passage moko oui kaka Liliane wana na passage moko Liliane wana patekela Miss Dior na passage moko 200 c'est atekela Miss Dior wa Congo azalaka ex ya era banani Miss Dior babandako bimana Xavier na depuis Congo balakisa na bamitaka na basalaka na video na ndenge ya telefone na ndenga telefone atinda pe bambongo ne mutu a bénéficier na kolia mbongo ezala Miss Dior po Miss Dior alia 300 euros Xavier linga benisa Miss Dior lisolo eza bongo mama Congo oui ateka pa bango ateka bango Pandora merci ma belle merci beaucoup bandeko boyoki donc bandeko ba vie mususu to mona baninga ba vivaka eza ba vie na bango quand tu es mère des enfants ok ça na connaissance na ba fille ebele ba yeba na bango depuis ba uta Congo baza na ba secret ba na ba façon na bango ya ko vivre na Congo batu mususu bazaki chez les parents batu mususu ba parents ba kufa bazali na ba moyen te ba luka pe ba vie na bango na bandenge na bango ba yebe na poto objectif na bango ezali peut-être que ba vie na bango boy mais Pandora mutu oyo so finga mutu esi boswana comment koko peso mobali na toloba te nini Pandora do yo soko zano donc toi tu es la femme qui oublie quoi charisme même ya bandal Pandora ezate nandera mabete Pandora énergie nyonso yaka kopola bato wa ba 20 émissions ba 30 émissions nga moninga to finga na popola mobali na ye na finga mobali na ye ayela nga kopa mobali na zua okepo ke kangama na mobali o finga moninga ozoka pe sonité Pandora normalement ba masolo abwetango yokaki okolo bateke mama Congo eza bwete Xavier même yoko kangama na Xavier te Pandora te dodo kolo mwa mama dodo koza mwasa bandundu oza mwana bato tala basa bandundu moi orgueil wana moi dignité wana ya kimbinga basa bandundu Pandora c'est pour ça on dit que oza un problème na mutu eza insulte te po na kilo fundu ya bana bandundu oza nango te na kilo fundu ya bana bandali oza nango te na kilo fundu ya kozala Zaïroise de la RDC donc 3 biloko wana oza nango te oza na lofunda bato bandundu te ya bana bandal te ya RDC te siko oza na eloko nini Pandora ponga déjà tant na moni bato bazolo baboy donc binobo yo fingana na moninga yo peut-être bosani ya bosani te ba pesi yo cop batombaka mauvaise te
top il faut mobali wana muta tomber amoureux. Et puis il y a tombé amoureux Pandora muta kenane pe na mibali akenana mwasi na Congo azokane basi na bani ongo kanga makuna c'est que yo lingaka ka buzoba c'est que yo lingaka ofongola live bo finga na baninga vina o yango na continuer no kosambwa mais kosambwa boy mobile oyo ozwano lokote yeba ke na réseaux sociaux Pandora ezamawa parce que ozana ba abonné tu pouvais faire des choses bien. Donc, ba vlog na banana yo, la maman des métis aux cheveux bouclés, ba blog wana, les gens t'ont beaucoup apprécié. Au moins, ni ba abonné na wana nandengo komaki. Au lieu bambon, on a ba page, na ba nini, au bando la sabiso, kutungai, na zwakambongo, tout ça. Ça allait t'emmener loin. Ça allait. Ce qu'on, ozo kanga na garçon au point, il ressemble à papa bana yo. Parce que na mon épée papa ba nous azape ndela mukolo ou yo se retrouvaka bien na mikolo ça te rappelle papa na yo comment je ne sais pas il y a quoi qui t'attrape là-bas Luka congolais kitoko ya bien Pandora ngo bate po mundela memo poto po botana mindele il faut continuer na mindele siko tant Pandora ba ke obota ba no na tata moko ba mibalo tu yo zolanda na sima obotela bango sute ils sont comme na ménopause osuka kana bana mibale. Moi, troisième à Koyate. Mobile moko yate kaboti soso mwana. Moi, je vous comprends pas. Hein. C'est pour ça dans la vie, hein. Boti ka mafinga mususu na batu misusu. Ba mafinga mususu moni muta fingi. Yo tali tant que responsable. Obinga na ko finga yangote. Bato tubo mesana. Oh, obota bana tata. Bane, batata ba cause à la 10. Mais muta bénéficier la bana na c'est la maman. Mutu so azana mabota na enzamba pambola bango na mabota bakoko kanga ngote parce que o liko bokabwani na mobali moko o kanga mabota na yo bota ba relation bosalaka boza ana TikTok bolasaka yaza copine o ya copine o ye copine o ça c'est pas l'amitié hein eza mutu akabeli o mwasi na delgado bango baza ba ami ba uti monde moko ba ko finga naka jamais bandumba ba ko finga naka jamais boye po ba uti esika moko ba ebi monde na bango ndenge ezalaka ba ebi comment ba fonctionnaka ba yebi po monde wana ya bato ba bima via butu ba matana ba talon ba ebi nde ba bazwaka lipa na bango na butu ba ebi nde bazongi na tongo yo kotisi combien bango ba ebi nde ba pesa na ba passage que moi maman kuna fouti ya yo kende baza solidaire on dirait ba la cigarette bandumba ba deux fois ba soko moni deux fois mutema mabe c'est ka ndoki soko moni deux fois moi sina mobile mitema mabe c'est que ba ndoki soko moni ndumba mutema mabe c'est ka za ndoki po ba sunga naka a moins que za ki ya bibo onga na kangi Jolanga a komi yanga ya palais. Mais ce que zaka ka ba passage, ya ju moi tueke ya kitoko a ko signaler baninga. Ezate ke moi si oyo ateka ka baninga. Te asunga ka baninga na ebazwa tueke. Boyo ki Solange a lobi nini ke alobi ke apesa cop même na ndeko na Kinshasa. Ye moko pa za na kati. Bon ya zwi tueke a bengi moninga na phone. Na ocho cop moko boye yo pe benda moi quelque chose na yo batambola kabongo babiso to ipi na ba camarade bazo kende kotambola na ba pigal au moins na aobenga pena massa bi ya to kende pointa wana tika kote kuna mibali wana baza ba moins cher ba 20 toke koto ezate ke so bo fiki bango ndumba e ko changer quelque chose eza vie na bango batambola kabongo basunganaka mais yo Pandora ko sa ni na kati yo pe ba pesi au passage ata tu vengeance c'était mais ba pesi au quand même ete ke ba venger yo soki yo moko yaki na on a réseaux sociaux te pour vengeance il fallait ki fi wana muto ya na on a réseaux sociaux soki ne ba bi ke fi wana comme ne ba pesi ni na bosani so ba bi ke fi wana mutu po a se venger au final mobali na ye te fallait ki il fallait ki ye muto tinda Xavier a filmer yo pour a ko publier yo a venger yo mais yo moko muto yaki na vidéo yo moko ngana mona na vidéo o sutukeli fulu mousse yo muto ye liboso bango te donc vengeance eza pas na bango te vengeance eza yo moko se ridiculiser ba pesi okaka passage ne ba pesa baninga ale yo mama ko zui passage ngo komisa ngo bolingo non
Yo mutu mbaba sa ko blague te Pandora. Donc yo ata mobali moka tio china njela, donc fait comme alibala. Yo mtozana problème. Tozo sunga yo oui mais c'est toi ngana loba no vérité ndeko mwasi parce que c'est toi qui a un sérieux problème. Tout ça pe na ba copain musu ba tira biso ba lito ibwe. Un petit peu mon au bout de une semaine pe simbi na ngote. Na bandeli moi coup de foudre moko, ouais. Na essaie il y a 20 il y a nini mais toi beaucoup mi kola la kwankobi eh c'était pas comme ça au bando qui manuel na téléphone donc yo ba ki ma côté yo ba ça ko jeter yo ata copie ya mbongo ba ninga so ba kei ba tikali ba keke na bango ba bedi ba par na bango mais yo te yo comme ici même na téléphone zo balanga ke oh il m'aime ya nadia ozo mona mama kongo ozo mona anda na privé za bongo te eza ndeni ah mutasuka nga na kei Oza un problème. Pandora, tu as un problème. Si on a l'obélioté, naza hypocrite. Oza vraiment, moi j'aime beaucoup tes enfants. J'aime beaucoup tes enfants. Tu as un problème. Comme Batouba ose koye bisote, Solange ba copine no ba ko ba bisote, ngana biso oza un problème. Yo mtu yaki na on a réseaux sociaux, on a porté au conseil. Au CP c'est bon. Au CP te ça là ba émission. Allô, bonjour. Allô. Allô? Maman Congo, bonjour. Bonjour, ma belle. Ah, ils ont maman qui est maman Congo. Ah, maman qui est bonne. Bien, maman Congo. Maman Congo, au moni, batu ba mataka na live ya Pandora, ngai, na koparola nga Pandora, mafuta te. Parce que Pandora, toko classé na rang ya ba jeune fille. Pandora, c'est une mère. Bana mibale wana Pandora bazakana botala mwana ya Pandora ndenge azokola botala développement ya mwana wana ya mwasi ya Pandora mais Pandora tilelo azokoka kozwa responsabilité te tant que une mère azokoka ko se positionner te ke nazali susu jeune fille te siko batu ba mataka na live ya Pandora bakenda ko caresser ye vanda na yo oza mwasi kitoko olataka na yo bien Ozana yo mwase lubute. Basi ya ba congolaise bazo ke ne ko limiter vie. Na biloko ezali éphémère. Ba lubute, ba saki ya tsuki ya Gucci, ba mais l'avenir de ces deux enfants. Oyo Pandora ya bana wana Pandora zana bango na maboko. Les familles congolaises ba mona ote. Moi Maman Congo à un certain niveau je me pose des questions. Est-ce que ba maman na biso Maman Congo bino bozana ba mama bazana no na vie biso ba mama ba kufi kende mukolo mususu vanda na na mama abetela yo nanu masolo ki bo jeune fille na bango ba lekisa ki bo jeune fille na bango koma oye la biso ko betela biso pe expérience wana parce que aujourd'hui la femme congolaise Maman Congo niveau oyo femme congolaise azoko memela vie na ye nazo yeba susu te Pandora, tu es une mère. Osali sous jeune fille. Une mère avec deux enfants. C'est une mère qui doit commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avenir de ces deux enfants au Nazanango? Mais Pandora a tout le temps les réseaux sociaux pour les futilités. Pandora, ceux qui ont maté miniature, il y a un succès. Mais matisaka yo miniature, n'a quel problème? Bazo matio ba miniature na makambo ezoko prôner ba valeur te nde biloko ba congolaise bazoko betela ka maboko oza mwasi kitoko oza ka cher mais Pandora combien de fois Maman Congo soki Pandora elle est naïve faut to yebise vérité elle est naïve Pandora bambulo asali na poto Maman Congo soka kenda kosala ta kosala ka moi ba formation Maman Congo na ma formation e bakisaka batu mayele e formataka ba cerveau ya mutu e kosala yo obanda koyeba kosala la part des choses. Est-ce que biso ba oyo nous n'avons pas de relation biso ba oyo boyaka kofinga bilongi mabe est-ce que toyaka ko présenter bino ba vie privée na biso na réseaux sociaux? Pandora ne sait pas faire la part des choses entre la vie de famille, la vie privée et vie à réseaux sociaux. Ayebite, yepona yeba lobelangai, eza succès. Je suis Pandora. En plus, moi na bandali, Pandora, ezo ko apporter nini na venir à bana no Pandora. Regarde ce que bana na yo baza bana poto, baza bano baza connecté sur les réseaux sociaux.
ata ye atali te baparent na bakoleki na ye ya classe basi baaffiche bilongi ya bana no na réseaux sociaux bakoleki na ye ya classe bakoloba on a vu votre maman on l'a affiché sur les réseaux sociaux avenir nini Pandora lelo baaffiche oyo boye mitakala lobi baaffiche boye mobali apublie yo lobi baaffiche boye yo moko ozokomitekama eloko ezotinda bino mpo bamindele ya pambala pambolo parceke mama Congo bato lokola bapandora kolula mundele eleki bango kolula mundele ndenge eleki bango bakanisi vi nyonso eza na mundele me keli mundele mama Congo nga nalobaka bie bamindele oyo babengi ya bambongo bavandaka na bapari te bavandaka na bamboka na bafin fond na bafin fond epuis bazwaka basi ndenge bazwaka baoyo boli te ozo comprendre mais bapandora ou bien d'aller faire des formations osala musala na yo ozwaka salaire okoki kosala baresponsabilité ya bana na yo ofocalize vi na yo nasomba saki ya lubu te nasomba boye na mbongo akokende lelo bakushe na mundele oyo lobi bakushe na mundele oyo mais quelle vie Pandora quelle vie à quand Pandora tu vas prendre la décision de dire stop j'ai des enfants bana oyo il faut avenir na bango ngai nde na tracer chemin na bango mindela ngo bokinda kokufela oyo ba masutu mindela masutu ndana lobaka na batu na ba live na ngai mibali na biso ba congolais ata baza mabe ata bazaka na bango maboko makasi ata baza oyo bazali to potanaka na bango parce que mibali na biso ba congolais mama Congo bakosalo mabe te na modèle oyo ba mindelo bazoko rabaisser la femme noire ozo comprendre bako rabaisser yo ndenge bazo rabaisser ba femme noire te tala ndenge azo chosifier Pandora mundelo azo chosifier Pandora azo zoyer inutile azo zoyer mwasi moko kaka longola posa azo zoyer mwasi na yeso kaza na posa bobengela ngai ye alongoli posa mais à quand la femme congolaise bino bomata na mataka na ba live ya Pandora te à quand vous allez dire la vérité na Pandora de lui dire Pandora prends ta responsabilité Pandora elongezo kola soko zaki na 30 ans kolala kola muka Pandora okokoma na 40 ans okokoma na 45 ans okokoma na 50 ans quel avenir tu vas donner na bana na yo quelle cotisation toi-même en France 20 à 30 ans en France au salaka te cotisation nini okozala nango retraite nini pour la vie de tes enfants et pour na yo moko à un certain niveau bana na so ba komi 18 ans l'état ko futa bango susu te la CAF yango pe ba loi ezo changer ba ko kata kango un jour mais Pandora tu vas demeurer lelo balali yo awa lobi mundele ya boy ba ma surtout wana bokenda kokufela loko nini na malonga eza kuna kaka ndenge mama Congo alobi mibalo bayebi ka kolembola soki pona kolembola oyo bokenda kapa mindele wana balembola kabino no bana mobali no pe mwindu alembola yo parce que soki tokena magoda mibali na biso batu mwindu bayebi kobeta magoda mibali na biso batu mwindu bayebi kobeta soki bayebi kolembola te yebisa mobali no papa mama kese bakota pe technique mibala ba congolais boso bazaka faible na préliminaire ba voyage bango pe bazwa basi ekolo mususu babakisa pe yango na formule soki bazaki ka makasi na magoda préliminaire pe pa ba congolais comment et comment mama makese mutakosa te tuna bango ba femme congolaise bazawana na banini na mibala ba congolais babakisa dose na ingrédient biloko akolia babakisa ingrédient bango pe bakoma na ba préliminaire omona mwasi omoku tolembi olobi bon toleka papa bachangea mama Congo moni ba mindele oyo baza babi oyo fo boyeba ngo Pandora eloko ozoyeba te mundele nyonso oyoki azali bi akozwa yo parce que na minute wana aza na posa ya liboso ya mwasi mais au fond de lui na motema na ye soki lobi asopa oyo ezali ba émotion amoureux na ye ezali epa ya moninga ne mobali tout ce qui est ces émotions amoureux eza pa moninga na ye mobali mais pa na yo azoya kozwa liboso na yo po alongola posa na ye wana abimisa mai na ye donc mundele ozoloba imeme azolinga yo te Pandora babi oyo soko yoki deja azabi motema na ye mobimba ezali kote ya mobali mais pa na yo azoya parce que moto wana ezo manke ye azui moto wana asopi mai na ye point ba Pandora prends la responsabilité en main. Pandora ndaza katinga mama Makese. Merci beaucoup mama Makese. Mot de la fin.
Prends la responsabilité à main, à venir à Bana Naomi Balé. Moi, ça me fait pitié. Quand la Bana Kitoko Yoza na bango, soki yo Pandora ozongi na nzela, éducation ya Bana wana. Bana notongo bazoka ba live au matin. Yekutwe, mama nga ayoka kana ete, foko lobande basi wa bandokyo bakenda okose na ba live na ye. Ya ayoka anete, auto benga nga awa lobike, aute pa Zaviango alingi ye. Makamto mona na réseaux sociaux, eza nango bongo te. Tala niveau. Mobala zwa ko ridiculiser na réseaux sociaux. Au fait, maman Makese, Xavier ou azo ridiculiser ne Pandora te. Azo mona kizengi. Parce que pona Xavier, makam Pandora osa les anormalités. Pona Xavier, a mesana ke ba fille basala indépendant comme lui aussi il est indépendant. A mesana, Xavier zanango yete. Xavier ba uchi koloba awa ke ba pese moi si tina Congo. Basala na kanaba téléphone to mona Xavier te atinde la mwana batumbongo na Congo batalani na téléphone yokuna simba ngape na simbi oyoki ndenge nini na yoke lengi tout ça et tout ezala ngo ale mutu na mutu a évacuer na vie na ye eza bongo azwa pe ye mokaka mutango o ye apesi Pandora de temps en temps bakutanaka basali o bazana ngo besoin ba se libérer bapesa ye fille moko na komba Delgado ana kutu abeta ye banjadi na banjadi ça veut dire que yaka nakoyate yaka nakoyame nazui contre-temps omonika bajango mal au ventre na monaki makila noko akufi tata mwasi azobela Delgado wana beta baprise wana nyonso mais alia mbongo ozo comprendre siko akomi na Pandora Pandora batindi Pandora pesa ki système to sakali na tongo na pesio de la part okei Pandora nalingi ko kendete ke de temps en temps alingi akomi se propriété privée Pandora linga komi sa yeke ngai eza jona ngai c'est ça que batu ba comprendre te eza bongo et comme na tour à Pandora balinga bakenda batika tracité po eza cop biso tout to sali copie yo benda 200 na yo benda 300 o aza makasi a bendi 500 donc mwana mai na bango azo panja G bazana mwana mai na bango mutu a découvert Xavier ye moko pe akendaka pa Xavier abendaka mwa mike na ye azo panja G na baninga siko muninga kende tcha préservatif muninga kende se protéger kende mela pilule benda mwa tueke et comme na tour à Pandora que ça la vidéo. Okay. Pandora komi kuna sali vidéo alakisi monde entier que c'est mon amour balalinga na mutuka na nazwa bolingote balinga ba okende ça en fait Pandora mutaye koteka jeu baninga na réseaux sociaux ayeko lakisa mwana mobala batu na réseaux sociaux a commissaire propriété privée alors que jeu eza bongote jeu ezali te que aza propriété privée ya mututé aleka na ye c'est ça le problème de Pandora donc Pandora tie vidéo siko mwana mobala batu a commis ko se justifier amatana live alobike oui po mundela bomba kate Pandora yoka soni mama mwana congolaise mwana bandal leka ya fali pupa na bandal yo to beta katelo ngai na bandal na tozana artiste na biso mais salela pe lo funda ngo eloko batutu baleki ngo comme ça ngo ya yondeni. Merci Mama Congo, mot de la fin na ngezakaka à toutes les jeunes filles à toutes les femmes congolaises oyo bozo démérer na ba bêtises sur les réseaux sociaux. Sachez-le bien, si tu as 30 ans aujourd'hui, l'obi okokoma na 40 ans, l'obi okokoma na 50 ans, l'obi okokoma na 55 ans. L'avenir nous donnera raison. Merci Mamako. Merci beaucoup Maman Nini. Bande kolanga, merci à vous, merci Nande Bozalaki awawa. C'était pas pour la dénigrer de konabiso à moi si, mais il faut aloka ba vérité mususu. Toza na ka pona o critiquer te. Pandora eza ngo olinga conseil te, mais moi je dis pona mo na ndenge bazo ridiculiser na réseaux sociaux na ndime kuto kokozo nga susu. Ba ninge belé ba leki wana to moni ba vidéo na bango te, to moni nde ba ridiculiser bango te parce que bazo ki charisme. Et si ka ba ninga bazo charisme yo koko ke tomber amoureuse kuna te. Tu ne peux pas aller tomber amoureuse. Bisika baninga baleki même ceux qui ne l'ont tombé amoureuse ou bango ou mobile wana pas tombé amoureux on vivre à l'aise comment koko vivre un esprit non et ba ke bato nyoso yo yebi na réseaux sociaux baleka wana yo mozo mona te que même ba propos lobi nanga ça ne tient pas Pandora ozana problème ton problème c'est quoi basala kano ba jeter
Le problème c'est quoi? Toi, relation attaque il y a court durée pour na bien côté. Pour quand on rentre dans ta vie automatiquement, il faut que bokenango tina suka. Au moins nous on a été ridiculisés par des hommes. Moi na porta plainte parce que na lingande buzo ba pembe na ngate. Moi quand je croise un homme, je me dis pas que c'est l'homme de ma vie pour jusqu'à l'infini. Je me dis on se voit aujourd'hui, demain on sait pas. Demain, on sait pas. Mais quand je vois que l'homme est immature, je te laisse. Mais yo problème non na mubenga zanine. O moni kabika mubenga, o mi sambusa yo moko. Tango ba ke mubenga sambusa yo parce que ça moi ça liboso te mutaka le bimi na réseaux sociaux. Ba ya be bango wana. Mutaka le bima metala ndenga fana mobala kitoko ya zairwa ya jeune, mubange kutu ya boyete, ya jeune. Ya zairwa wa koko kapé soni azui parce que quand on tombe on peut se relever. Il suffit que yo momi paie sa valeur. Bakoko pibio mutaka na tongo. Na pokwa osokolo la lamba. La manière dont toi-même tu te comportes, les gens ils vont oublier. Les gens ils vont oublier. Mais yo modèle yo kangame na mubenga. Yo mtozako sa la sorte que batme baka ba pibia kiyo. Yom tozako sa la sorte que batme baka ke ba pibia kiyo. Tongo mubenga, midi mubenga, ok na ba chaîne ya ba Saint-Denis mubenga, c'est toi-même. Dernièrement pour na muto ozwa ki choc na mubenga, ocho linga na congolais moko awa, otindi sous ba vidéo. Ya mutakala, otindi sous ba photo. Moi je pense qu'à un moment c'est toi-même qui fais exprès. Na ok Bernice sabi que oza fille moko gentil, oui. Cause gentil, ça problème te ba ninga pelo so baza gentil, moninga na bino pas za gentil, azu copie ya kozwa ba copia ke boko so ba 200 300, apesi binoti, akabol binojet. Il est pas za gentil, mais la gentillesse n'exclut pas que tu dois être responsable. Tant bat ba finga ko liboma, eza na ndenga mabete, yom faut longola image wana liboma. Tu peux enlever ça. Moi les gens m'appellent Mama Kimpi. Mais ton afin ça banalise. Les gens savent que, attends, si ça va classité, mais je suis sage dans ma tête. Il arrive un moment, je peux réfléchir comme un être humain. Je peux réfléchir comme une femme de mon âge. Donc, mon akena ba kombo la ba moi qui puis ça tient pas. Parce que quand on arrive à un endroit où je dois me comporter, je dois m'exprimer, na bato ba finga nga madame, ma maman Kimpi, ba pousse à naté. À un moment, il faut du charisme. Bisuku to na batu su to ignoraka. Nga ezana eloko msusu na monique eza ba bêtise. Ata na kena émission bo poser nga question ya mutubwe. Na omona na réseaux sociaux bat ba loba akomi ko banga konko tanga komba mutubwe. Na moni na ba zoba moko ba loba ke ba tindela commissariat ya Saint-Denis courrier que mama Kongo boebwe na seki na bilo kuta réseaux sociaux. Des fois si je parle dans ba émission bazo poser ma question ya buzoba, je n'aime pas répondre parce que tant au bengi singa tant nazana ndaku nanga na droit ça l'émission de na lingi mais ceux qui na ken na émission ba tuninga o likamba Pandora non répondre était parce que yo beninga na émission pour ba parents o baza responsable na ndaku bazo landa émission alors na suko kuku ko poser nga ba question sanga mutuna makolote na répondre était donc olongonga na ndaku nanga po poser nga ba question sanga mutuna makolo ou eza communauté nini. Moi j'estime que quand je passe dans une émission c'est pour des choses sérieuses, c'est pour des questions sérieuses. Alors ma question buzo ba o kombo ya mutubwe kombo mutubwe je réponds pas. C'est pour montrer que je peux faire mes analyses sans calculer d'autres personnes. Je peux faire mes choses, je ne calcule pas d'autres personnes. C'est ça aussi un moment de dignité. Ça les loko na yo, sans ba kombo baninga, sans likambo baninga, autant la soko ekokende. Et ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. J'ignore pour montrer que je peux passer à autre chose. Tim Kotomona, ce qu'il était convoqué, biso, voilà. Donc Pandora, ce qui tient les lois, ngo karamana Xavier, c'est que soko bandu ko funga ba life pour Xavier, c'est que tu as un sérieux problème dans la tête. Un homme qui a couché au moins plus de 3 filles que tu connais, au coup comme tomber amoureuse té. Loba oyeba yete, oyeba ba ex na yete. Aussi yom tozana a problème. Apprends à te respecter. Et ça sonne un Pandora. Aussi ça n'a pas versé sinon valeur hein. Que olala kina mobile mo même ba Patrick wana soki ba mona be. Ba opesa bango raison à la longue. Ba opesa bango raison parce que on dit un mot soki pe oza muto réseaux sociaux mobile mo asalo mabe. Luka mobile mo kwa valoriser pour bango pesika baza. Total anaka na ba ex.
so epi kwa na ex moko boye so obimisa kombone na réseaux sociaux kende na lika moko boye po beta tonga omona yo boyeko yo sikoyo mo ozokende lela Xavier ozolela ndaku olela bafulufulu na jacuzzi ozolela tout ça là et puis mobala ngo po aleka na réseaux sociaux alobaki oui c'est ma copine je l'aime bien machin et puis alobi je l'aime bien et je l'aime eza loko moko te yo bala mundeleti na eloko mo batuna ye na moni coupure mo batuni ye si il t'aimait abi oui je l'aime bien. Oh, mais ça amusement. Je l'aime bien, ça amical. Ça bolingote Pandora. Obimana mindele, il faut que ba façon ni minde balobaka. Je l'aime bien, il t'aime pas. Il t'aime pas na bolingo. Il t'aime yako sakana. Donc il faut qu'on accepte Pandora, ozo ke note kanyar. Ozo ke te kanyar, yo pe soit par no ya mbongo. Comme ça ngo bolingo net ya batute ke o ba dosela biso ba télé réalité. Déjà tant au filma qui est sopa kio. Baninga nyonso bakenda kuna ba filmate donc yom tozu dia moi mobala batu omemie na réseaux sociaux olingi siko ozwa avance o dévancer baninga omoni Pandora za zo bate bandeko Pandora des fois elle fait des choses c'est bien calculé Pandora za na ba côté msuto mona ke mutu esala te mais elle a fait ça pour que ton baninga ba obima abal ba ke yem ta yakine na réseaux sociaux a filma mobala batu ayebi ke eza cop na yet eza cop eza loko a mutute donc a lieli bango divorce a filmé ye a bimiseli bino ke na zui mobali na bande koze na tulaki awa na sala plusieurs moments plusieurs mois na beta magodate ale bino o bozo ke na ba live na ye bokomi mona baninga msusu mabe bokalisi ke likambo eza ya ye que bakutana na Paris que balingana ki boye na boye de nulle part njokande za copie ya magoda c'est dire que yope Pandora oteka maka okenda ki botomba amoureuse te loba vérité okenda copie ya magoda donc ton bois qu'on finga baninga bandumba il faut loba parce que quand on te présente un homme pour une histoire sérieuse on va pas te présenter ce qu'ils avaient. Donc yo poza na groupe ya ba fille wana yo poteka maka oui yo poteka maka parce que ndeti muto likambo ba présenter mama Congo te pour mama Congo teka maka te yo poteka maka donc dorénavant yo pot parce que yo kenda ki kopa magoda siko olie li vance po olongola ngo oye ko présenter Xavier copain na yo oye ko tinga mako ebi kende boswana ka entre bino un jour e ko bimake oteka maki po olongola image ya ko tekama oye ko filmer Xavier olakisi e copain na yo obandi ko tinga mana ete oteka maki na comprendre ma explication nyonso epesami awa yopo tekamaki ndenge baninga bakendaka yopo kei ka muto ka tekami akena nute Delgado obolo ba Delgado yenda beti batiangi yende parmi bino yepena lena mbongo ofele yesiko yoro bomona Xavier azokangama na ye babino ndeti yo Pandora Xavier okangama na osusu te poso ka linga benga ona seconde okoya mibali baza bongo balinga sika nano azuite po ya pesi dia mbongo pa Delgado nano lié Delgado te yango bo mona ye azo respecter Delgado Pandora fongola matoyi so eza bien natali so pourquoi ba respecter Delgado pourquoi yo mtoza humilier na réseaux sociaux ozo yokanga po batunyo so ya pa na ba okosa yo ngana etanke ya tanke mama omoni pourquoi zo mata na réseaux sociaux azo humilier po ça lié yo aboni faiblesse na yo ali autour à liboso aux humiliation aux ongles lisusu vendredi o ba lio lisusu kitoko Delgado wana ba ko humilier yete pona ba lié yete oyo mususu wana soki love nani ba ko humilier yete po eza contrat na bango et puis ba respecter contrat na bango yo respecter contrat te yango zo lia frappe ya humiliation po obimi libanda contrat na bango obimi libanda contrat yango yo zozwa api magro bimi libanda olio tia stop ozaka na kati yango Xavier ko tikaka jamais ko respecter yo so ko continuer ko kenanda kwa Xavier ozwa vrai niar na we ko bima libanda excusez-moi na terme o po ba ko sakana opena tour continuer ka ko ke pas Xavier to ko lela yo po yo pozo sala Xavier na réseaux sociaux o bimi sa vie privée na ye nindele ba sakana bongo te bato kwa ba Xavier o baza protéger na l'état aza na kwena ye
azane bisexuel amenaka vie na ye bongo oh peut-être moi si na ye ba yebi bana ba entourage ne ba yebi qu'il est comme ça siko yo oke kokota na kati ya vie na ye oye ko bimisa vie na réseaux sociaux yebanda azana soko continue ko kekuna okato litoi parce que comment na mbato ba seka mine bango ba pervers ako respecter bato ba respecter vie privée na ye mais yo comme komi ko ya ko étaler na réseaux sociaux ako la lelo coussin ako lieso biloko na kisa pongi olali penzo lamu ki boy penza o regretter vie mobimba yo ba ko solo ya minene mo na réfléchir sakate na yo na Delgado o timba te muta timba yo kasi Xavier ko matana réseau na TikTok ako mabe Delgado wana muta bimisi bambongo atini ba taxi muta kenda te mais ça n'intérêt ne kuna po yazo mona ke